Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite bachekae. Merci Balandinio sur vos messages pour la chaîne à Bino Panza Sangoya Congo. Ya Bino Mopandi Sangoya Congo Edino image. Lelo Naza invité chez PDG Djonga solo na Paris, nulle part ailleurs. Tout ça dans la boîte moko. Où est ça la honneur na biso congolais na kati ya mboka Europe Paris. Lelo tout ça na répétition ya Suzuki Lusubu na baninga na ye obaye bakale ensemble. Merci beaucoup Yoka. L'instrument vendu déjà. Ça va Inda. Mais pendant répétition, nous solo la pete ba impression ya bandi komoko na moko kate sika oyo ba ibisa biso kuma makambo ile kaka awa ile kaka ndenge nini ba se retrouver ndenge nini ko ba bike esike tikala ka moko na Paris chez Djonga. Namoni pe découvrir na ngai ya Lodi Mokaba ko asali 3 millions de vies na danse et salamana nouté 3 millions de vies na danse et salamana nouté mais ya sali yango. Alors to passer moi interview muke ay bisabino singaloke to wana azwa yango wapi balobi il faut aux olympiques comédien aussi na kata makana ndule ça la rappelle moi bien. Donc babi musique etambulana loketu so zange loketu musique no etambula malamu mingi ti. Faux musicien, faux aspect, faux le quête aussi. Alors, bien ngai Lodi Mokaba, Rolaki Sabino, Rolaki Sabino, c'est la régie n'a pas été arrosé la ville Wana Bomona, Motona Kolobelabino, Lodi Mokaba, Deningongo à chaque semi-kumba. On a sali 3 millions de vies na danse. Régie, balancez les bisous moi, image wana ya. Yemoko Lodi Mokaba Congo bomo na danse ngo akata kya ndenge nini après to songela masolo na biso lokola to na répétition ya Suzuki Lusubu na ba frère na ye chez Djonga na biso bino sava inda Panza Sangoya Congo Edino image sakana. Balandinio son FCBino Yeyot on sali 3 millions de vies na danse. Yano di c'est quelle mozanini et puis ça là va mo voilà ndam
travail bien fait. Oui. Et puis ils ont la volonté, ils ont la volonté de ça. Parce que moi, ma vie c'est de la musique. Je suis la salle à Yellow, je suis bateau, baby parcours. Oui. Normalement, on a ébi, voilà. Et la salle est forte toujours. Là, ça a top. C'est ça. Moi, parcours, maman, Mouké, tu connais là-bas? C'est qui, hein? Non, vous avez raison. Ah, oui, oui. Il faut savoir le mot parcours à Mouké. Oui, on a un ancien quartier latin. On a sali 7 ans dans le quartier latin. On a loué en 93, la coupe des Aïko Langalanga. Il y a des mingi de la Zaïko Langalanga. Des bingongo plus. Moi, le comment Zaïko Langalanga, vous savez mon péto? Non, l'album a vu de recherche. C'est là mon péto. Pas de Luka et moi, de Rozon qui s'est non, Luka Rozon qui sont là-bas. Oui. Mais, tu vois qu'il a besoin de moi, le comment mon sang qui est grand. Et ça me bien quoi? 5 étoiles de l'or, Gisèle Oumba, les véritables diamants. Bazotala. Baotala. Baoyoka. Chacun ses micros. Sekelela ngai motema nzamba fastina navanda na ndako nalelaka yangoti navanda na ndako nalelaka yangoti boyoki ya référence avis de recherche yalodi inspiration les autres yoko kata danse na niveau oyo kataki wana pour le laisser à 3 millions de vies. Mais c'est là qu'on a ça tous les jours quand on a fait un spectacle de ça là. Ces jours-là, ils ont été jours où on a la chance. Je remercie mon jeune frère Moussika Sika. Oui. Il a eu téléphone là, il a battu belé parce qu'il filmé. Oui. Il est pas joué ailleurs filmé. Atindi pas eu Atinda Kiwa. Ça lui fait. Voilà. C'était même pas moi. Merci Yalodi Moukaba de Mingongo. Tout à l'heure, mais tout à l'heure, on a moins répété. Il y a il y a 16, il y a 4x4. Oui. Nulle part ailleurs. Ah, merci PDG Djonga. On est toujours ensemble. C'est la répétition Banda. En attendant la répétition Banda, on monte ça la moi interview et ça la moi bien. Il y a Lodi. Dans ce 3 millions de vies. Et puis c'est un contrat. Un contrat nous a. Oui, là on est au Japon, en décembre. Et puis là, même décembre, on a un contrat dans Luanda, qui est Kini Luanda. Et après, on a Abidjan. On a une maison de production. On a dévoilé après. Vous avez que ça la maté, hein? Non, mais ça l'est bien. Quand la danse. Et ça l'est bien. On a 4 minutes, 5 minutes, et puis on va soulever le. Merci, la régie. Bon, là, on a aussi côté la danse en haut pour. Un des beaux, n'est qu'à PC 3 millions de vies. Bon, on a dans sang. À tout à l'heure. Africa Future TV, et c'est un groupe en fait. Groupe en haut, et ça m'a bien à Kati. Tout dans la location à Bassal, tu loues ça à Messa, tu loues ça à Vert, tu loues ça à Loutou, tu loues ça à Plateau Nabiso, et Africa TV. Tout ça pour ça l'émission, au monde qui s'appelle les Mali, les bandits Banderoulangaï. Mali les bandits, tout ça ma condition à bien. Toi sur 35 boulevard Anatole France, dans cette nuit, on a posé un invité na yo. Le roi Mali le comme monde qui a la barre. Il y a quand moto zali, tout ça na nyoso za na posa, to pesa bino. So ko na tia na papier ritia lobby, likolo. To pesa bino fele mon frère. Kakola, to za to yoka. Alors, à part wana, to za l'imprimerie groupe Africa Future, tout ça ba polo, ma invitation, ma carte de visite.
bakopo so olingi batia kopo batia elongi na yo mama tolinga papa sala bilongi tosala yango na moins cher tokakoli kutu na babadge so olingi basala badge eza oyo basalaka wana batia otia yango batia kombo na yo tosala yango tosalaka nyonso boya yango mposa to tolongo wana tokitona service à aide à domicile nettoyage aide à domicile tona service électricité tona peinture tozana échafaudage tona gain tona misala o tout bolingi tosala tosala mpoka tosunga na bandeko na ngai toke musika te toza pembe na bino et location de voiture yo moto uti Kinshasa uti Belgique uti Londres uti Suisse oza na moyen de transport te benga biso tona ma voiture à location to pesa yo ndenge to sola biso na bino aucun nango so si zo voiture toza vraiment na nyonso bino bolukaka numéro contact oleka bobenga biso ongo cette invitation ko ça pas mbunzi te ma congolais bazali yaka o affiche to service à production to la maison Bosch production to produit ba musicien ndekolanga to la likabonzambe benga retier molele wato solola to solola to sungana ya promotion distribution na événementiel ba ngule lote biso ne logo awa nde masolo Ozoye, est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express, izali agence ya si, o bakutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kinshasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana King, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu buzali na photo. Obi kutina biloko ngela na Afrique. Mais oza kutuna Global Femme Express izalaka wapi? Izalisika kukunga te. Izabongo na Chateau Rouge. Soko ye na Chateau Rouge, okoti Chateau Rouge. Otuni numéro 25 Rue Léon Bandikou. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter na biso au Toronto en France. Pour la recherche de la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait dans conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite poli, la poli express, où c'est là des jours. Et surtout quand on a fait, on a fait un service funéraire. Au cas où on pour un décès, pour hésiter, tout le monde a mis au fouti à la photo, au salut Maramon sur la quille. Na ndenge ya biso batapoto oleki na agence oju DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso. Mpona biso awa izali rapidité, confiance na sérieux. Global Express rapidité, confiance, sérieux. Na atikaki biloko sikoyo nake komitika nga moko na bimata.